Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Tout à l'heure que dans l'ambassade, il y a République démocratique du Congo dans la France. Oui, mais que tout le monde de la femme, dans le programme de l'EMSA-Kibino, on a expliqué que même pas problème, mais quand même, je dois le droit de se priver à monter parce que ça jouer un droit de la femme. Et surtout que dans la maman, la maman Chénie, la première ministre de la Congo, alors nous avons la salle à conférence. Désolé, Kawana, salle, de Bosomona, Bazan Jésus, la Kati Bazar, Tonda. Jour sacré des l'immortel, serment de liberté. Nous allons pouvoir observer une minute de Combien? 50. 50 pour d'abord, les autres 30. La fouille 30 pour la moto. Voilà. 20 € lancés. Oui, maman. Non, mais madame. Ça fait 50. La carte c'est 30.
Ça fait 50 pour voilà maman, donc on pousse à l'analyse. eza makambo oyo culture na biso nde tobaki fo tolakisa yango na bana na biso tosalaka makambo ebele tosalaka makambo ya musique tosalaka makambo ya théâtre tosala makambo ebele mais lelo tozala makambo ya bilia boyebi libumu libumu kolia nde kolia nde eza makambo alors la fois passée tolakisa bino poésie bilubu ya bandeko na biso ya bana kasi toza na bilubu ya bandeko ya Kasai mpe toza na bilubu ya bandeko ya Equateur Mamenga boye mama en tout cas mama mbele donc les bases awa na sisi bilubu do awa Yinda. C'est hindi. Voilà, donc vous relaxez nous. Donc on va faire un bac et boyer et ce qu'on peut rater le 8 mars. On bosse le 15 mars le 22 mars le 29 mars vous allez faire la grâce de Dieu. Donc il y a beaucoup de parce que ça les fait tout le temps Kasai, Grand Kasai. Grand Équateur, vous allez le grand Équateur, ça fout, c'est un peu la vie Congo, c'est normal. Grand Kasai, prochain Kasai, fait à la tête. Grand Équateur. Ah, bon, on dit maman, le maman, le 8 mars. Maman. Ah, tout le monde m'a boqué, ma bonne eza, ouais. Tokotala mbala moko après. Tokotala ngosi ma maman. Tokoyele ka mo pepe tokotala ngosi mama lembeza. Bobiso bangala toliaka malemba ngana mungala. Mama na ngai nga mungala. Tukezani. Nga mungala na kolia nini? Biso bangala toliaka ka malemba. Na kolia ni lituma. Lituma ko remplacer malemba. Voilà. Balobi malembe tika le tsobi ereta mese lo kote atama le mesate tozana le tuma le mesali ngape na kwanga pepe kwanga maloko pepe na nakakwana kwa mwa ya wana ya siku ya kwanga yango ndinga ede na yango voilà donc makambo sila tozala wana après mais konta na makambo Toucha. Voilà. C'est l'ambassadeur. Merci beaucoup, mon soldat pour la mission. Merci pour l'opportunité pour nous.
Tout à l'heure, dans le discours, on a dit que chaque année, on va le 8 mars, en 3 de plus déjà. Merci. Merci, Naba Papa, merci, Naba Maman. Vous voyez que le 8 mars, c'est le mois de la femme. Nous avons au Congo, alors, pour la fête, il y a l'exposition, il y a des gens qui représenter Bino, mais tu pas dit dans la Matambabolia parce que tu sais pas dans la extérieur, il y a d'autres bandits dans la Matambabolia. Pour la Bolia, nous avons télémis pour que nous avons membre de jury, nous avons dit que le papa est président de Nabiso. Autre bien na Congo ya Maman Claire. Ma vana dit que la Maman Claire maloba na kaki no loba boye. Pendant la journée à l'élo, toza na bikolo mi balé. Boka ki mo konza loba ki akeu. Biso na Congo toza na bikolo ebele. Na bikolo ebele pe to lingana kamakasi. Na bikolo na biso toza wana to liaka pe ndenge moko. Ndenge babaka keli puteza moko kasi ekangeli ekeseni. Cela veut dire que na biloko oyo eza na kati ya basani go koza kolia, okuta pondu la mamie na ekolo ya Grand Kasai, okuta pondu la mamie na bandeko na biso ya Équateur. Alors, biloko eza na kati ya sani, mutu nyonso to makolia okotala ke biloko oyo eza bongo ya Grand Kasai pona ko noter ko tshaba point na bandeko ndenge nini balambaki. Tango ko tshaba point ya Grand Kasai biloko na bango ku oyo yokaki kamati otie pe ba point na biloko na biso ya Équateur. Alors, pour Nayango, au côté de la présentation, il y a Sani. Nous avons présenté que Bilo a Sani va présenter qu'il y a mon négé, Nini, Natiki Bomo Maloba, et pas il y a maman présidente, Nabiso, Nagongoya, maman Claire. Merci, merci, maman Eliane Nitou. Et c'est maison la Katiambo à Congo. Je suis Peli Mingi. Voilà la famille, maman Eliane tout, toujours en ambassade na Ebsakibino, on a présenté nos compatriotes nangai, ndeko nangai, na Ebsakibino que RDC, drapeau de 5 Sarabiso, drapeau de maman Nabiso, drapeau de papa Nabiso. Et voilà. Et voilà, nous avons présenté Bino Maman Bibi chez Bombo. Nous avons présenté Bino, à se présenter, puis à Bino Moussalani, ou à Ekosalelo, à l'ambassade de la République démocratique du Congo, dans la France. Maman, on va se présenter, puis on présenter Moussalani, on a bandé comme on a la vision. En tout cas, bonjour, bonjour aux amis surtout. Naï Maman Bibi chez Bombo. Donc, Nazali, moi, dans l'Équateur, 100% Pili Bende. Donc, la journée à ma maman. Oyo excellence, monsieur l'ambassadeur Emingoy, a pesaki biso litomba ya kosepe na biso ba maman na kati ya maison na biso maison Congo. Donc ngai association na ngai ezali Arc-en-Ciel assistance, Arc-en-Ciel assistance et avec collègue na ngai pe association mususu oyo les deux associations qui présentaient le lot culinaire et à Équateur. Donc la culinaire et à Équateur wana espace Grand Équateur, donc au moment on a vu qu'il y a biso vraiment il y a source. Donc ceux qui n'ont pas au tanga. Oh tanga maman. C'est ça que on beaucoup na biso. Tolambi pondu, tozana na pondu ya Musaka. Pondu ya Musaka, tozali na sombo. Na ngai na Musaka, tozali na bite kuté bito busu. OK. Na Musaka bakati na tozali na Lilangwa, totie na auberge na kati, on a les mondo, on a mafuta, ma boque yango na pose. Donc maman yo autre salle na ye. Bonjour maman. Maman oza munoko na yoti. Boyete yo loba na munoko na yo moko maman Salomi yo pe loba. Nazali maman présidente de l'association Partage de solidarité à l'association les amis on a fait ça il y a pas maman au ba maman ni ba surtout na Afrique na mboka oyo association na place na ça la kamakamu na mboka ya Kinoko na commune ya Nsele na RDC na kindeki mboka na en passe on a commencé wana tozali wana mpona kolakisa bango
droit na bango bakoloba non parce que baza maltraité violé baza lokwa bachiffon yango association mpona kosungola bango miso mpe kotalisa bango mwasi azali na eloko moko nzambe atia kati na ye ifo apesa mo valeur valeur ezopesana mingi te po ete neti bamboka wana bato batangi te po amonaki aza lese waza considere fo kaka akabala ntango okende apesa ngo bana mobangi ye moko mpe aza na mpiaka ozali okotie kaka bana neti bana ba 15 ans baza deja na bana mibale souffrance yango wana mwasi aza toujours rabaisse na bamboka wana oloki possibilité ezali te possibilité eza te azomona soko azwi mobali atamboli na ye nde azwi mwa 5 €, $10 amoni ke aza bien me akoyeba te na nsima $10 wana tikali na mokumba mokumba sikokote akoka kopesa mwana komeni motopasi yango association ezali kolongola bango ya kosala na libunga wana bao batangi te okokela bango formation alphabet baza tolere yango wana association eza mpona kosoutenir bango bao batanga te bakende ekole mpe bantina kotanga ozali na besoin ya aide ya moto nyonso en tant que mama okoa lelo eza journée de la femme bamama oyo baza na makila ya charité ya kokama bakoka kokanisa bamama wana na bana lelo eza journée de la femme donc osali spécialité na biso ya ba oyo mama uti koloba son excellence la femme forte donc ye azomérite topesa ye mote tozali nsima koyende wana jwanwa topesa ye mpe mote na misala azosala biso mpe tozolande na nsima po tosala ensemble pote komba na biso ekende likolo ndenge koyoka mapaya misusu merci bamama topesi mpe bamote na babokulaka nyonso ya babokula lokondo ana mongo nyonso donc lelo vraiment tozolia mpena source na biso ya équateur merci bamama merci beaucoup. Voilà la famille de toujours bawana toujours ana kati ya continuer kosala musala na ambassade bauti kotala ba mama na biso ya Équateur bauti koloba siko toza bongo na ba mama ya Grand Kassai na tiki na mama ye moko a se présenter pe a ebisa biso eloko oyo ya kosala ana mkola leo mama mbote na yo objectif association na la pesa bana cours ya pâtisserie na ville ya Okon. Donc les autres est pour accord pour la journée de la femme pour toujours représenter Grand Kassai. La Grand Kassai il y a les teke batete là, Louba na basson. C'est bandela maman. La Grand Kassai. Oui. Tous en a batete là, tous en a basson que na ba. Lo pour la sotolambi. Bakisa mwa mungongo mama. Mungongo na Rwanda makasisi. Grand Kassai, association dans les temps de grâce. Oui. D'accord, merci maman. Merci. Voilà, on a toujours na kati ya kolakisa koloba lokwa journal lelo ngena yebisa kibino la fa passer beaucoup na kiki bandi kona biso ba ndu bazala ki bango mais lelo tozana bikolo ni bali ndena yebisa kabino Kongo ngala mondundu muswahili nyonso wana rapone sabanini et 5 sarabiso mais batu na batu bazana kolia na bango batu na bango ba spécialité ya kola mona ka pondo mundu balambi pondo mo ngala landi mais elambe ndako eza ndenge moko te ekiseni wana tozana na kati mukonza na kati aza koloba malema tito kokoma na niveau oyo bamama balandi basali mosala makasi ntango kofungola banzungu na kolakisa bino ndenge nini bamama bakofungola banzungu biloko bakolia na suka nango nde tokosala nini tokojuge likolo nyonso mpe elambi awa likolo nyonso kopike na mambo ya jiri nga naza mambo ya jiri mama neti aza mambo ya jiri esengo ya kolia biloko balingi konaka basali nini balanda. Voilà, donc nous continuons toujours, ça va toujours nous brancher.
nzotambusa toujours caméra na ngai pour continuer kota makambo mpe ezoleka na ambassade na biso na date ya le 8 mars 2025. Toujours continuer kaka na même élan de mologi aux juristes et ya kokata makambo ndenge tolambi nani alambi bien na bapesa moko makasi nde so na gangi ya moto wana gangaka vraiment. Merci na bino nyonso, surtout merci na maman Nitou présence esali biso bien parce que yosalaka mosolo bandaka mpe yango déjà représenter kaka toujours biso bato kasai ndenge mama na biso espace grand kasai tolakisi biloko na biso baluba nga naza moluba nalambi biloko na biso baluba matamba nakolia na fufu nakolia osi na biamunda nakolia osi na kenena toza na touche na kati nyonso tokomona yango oyo ezangi biso tokokomplete pour la fois prochaine. Mais ce qui est vrai oyo alelo eleki ndenge ezalaki kala tokopesa vraiment merci ebele na ambassadeur na biso Emile Ngoikasi okomaka oselesali mate na ambassade vraiment biloko basala azovalerize biso bamama surtout yango nde twana kopesa. Merci beaucoup, merci maman Eliane, on est ensemble et continue toujours kosala bana toza ensemble. Merci maman. Surtout na papa pe na pesi papa numéro de mobile pe Papa Nitou tosalaka na ye alandaka partout photo landa examen wana partout akendeki ata province bakendeki na pesi mpe yame te pia mbote yamete na ngai abata papa edodi ya wakana toujours yamete na ngai abata papa edodi ya wakana. Et voilà, pour la journée, on va aller le tolobaki. On va accueillir yango ebandi. Voilà. Tokobanda awa na Équateur. Tokobanda na Équateur. Et voilà, là, tout le monde a awa, ba maman, ah, tout ça la grande kasaï, hein, pour le service. Biloko, oh, pour préparer dans le lelo. Mes amis, ma maman, l'idée à l'objet de pose à notre Comment maman? C'est plus comme on a. Voilà ma maman. On est là. Et voilà. Alors, son excellence, monsieur l'ambassadeur Emile Ngoy. Et vous avez bandé biso alelo. C'est ça. Vous avez olé toucha. Papa. Ah, tu as la grande Kasaï, hein? Voilà. Matamba, il m'a servi. Merci. Et après, il y a après ça, papa. Ça c'est pour ma médiane. Il m'a demandé de me prendre.
Maman Bibi, je vous appelle intéressant pour aller. Pour que total en la carte. Ngolongol. Les uns des mots pour avoir. Merci. Ce point qui n'a pas beaucoup de merci. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci, Lomo Nyala Moussala Moussala. Nikata shenu shiri papi ninda shaiwa he Kaitana kuningune papi ninda baiwa me Namo Utengeta namo